Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, ici, Bozamalam, chez nous ça va, tout va très bien par la grâce de Dieu. Nous continuons toujours à nos séries vidéo. Je rappelle que Naza Maman Nathalie Kabango. Dans un thème Nabiso Asik, alors on voulait quand même essayer de développer thème Nabiso ensemble. Ndenge tout ça là toujours, je voulais quand même parler par rapport à la définition du mot pour le meilleur et pour le pur. Parce que ces derniers temps, tozo mon mariage est belé, bato baza pour s'engager dans le mariage même, on jurait bazo comprendre l'importance il y a mon mariage et l'importance il y a engagement au yo baza se lancer dans côté plus bato belé baza ko se lancer plus na feti na bango ndenge kozala organisation ya mariage bilamba bakolata basal okomona bato bazonga basala mariage mais plus baza miso na bango ezotala organisation à mariage mais engagement, importance, il y a engagement au bazozwa, bazo qui peut engoter. Bazo qui peut plus, inviter, bazo qui peut plus, accessoire. Mais l'importance, il y a engagement au bazo sala. Mingi bazako yeba engoter. Alors je voulais parler na engagement oyo. Il y a pour le meilleur et pour le pire. Vous savez? Je regardais dans le dictionnaire, je voulais savoir un peu la définition du mot pur. La signification, l'expression, la citation. Il y a un mot pur. Et pur, dans Nathalie, dans le dictionnaire, et ça, qu'on expliquer la bandenge belé, mais oh, on a capta qui plus, et ça, situation moko boye la plus mauvaise, situation moko boye la plus pénible, situation moko boye nuisable. Donc situation moko eza tellement passé. Na ba mariage belé, eza na église, eza na mairie, eza eloko to répétaka biso nyonso. Okomone ezala pasteur, ezala sango, ezala nini, ezala na mairie, bakotuna yo mama, bakotuna yo papa, est-ce qu'on dimi ozwa molongani na yo pour le meilleur et pour le pur. Et pur wana bato belé bazwa kango na légèreté. Mutozo wele la kaka ke oui je le veux. Mais est-ce qu'on est pur ezanini? Mariage eza robo ya pembo zowele la olata tendeko. Mariage eza engagement moko très important ya vie. Vaut mieux écouter ceux qui vont tika la fiancée, vous en avez fiançailles. C'est encore mieux. Que mouto s'engager dans mariage, oyo yo moko zo comprendre te. Ba engagement oyo zo kendozwa. Donc, bato ebele le loba kuma ko loba kaka oui je le fais donc azo belango lo kwa moi bilobela moko boy. Mais azo yeba importance ya makambo azo lobate. Alors c'est vraiment très difficile na ba situation tozo kutana na mon mariage. Soko zana mayele te ou commettre tellement d'erreurs rebelles parce que au sala qui a peut-être dans le yengi au sala qui a peut-être gapo au la tabac qui baye baki au bala. Mais en réalité comme ça, au yé bien important s'il y a engagement au yosuité pour les meilleurs. C'est encore mieux. Mais pour les purs, tant yo mama papa ozolo bango, réfléchis. Koloba bilobela te. Koloba kaka que oui, je le vais. Posa na besoin tam susu obala ba mona ko bali. Mais est-ce que pour le pur wana okokango?
tangu basali yo likambo ya makasi wana. O esali yo pasi makasi. Pour les pires eloko eza concentré. Pour les pires eloko eza pénible. Ezo sala pasi na niveau moko eleki na makasi ya yo moto. Mais il faut ndimango pour pardonner moto wana. Yango wana nde engagement tokenda kondima bindima ndima wana. Quand tu entres dans les mariages, tu es sûr okokoka les purs. Ou bien ozon ndimango kaka po bamona ke olata yeroba pembe. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un à outi esika mususu. Obozana et peut-être on a différentes éducations. Et bovandi na ebo koma moto moko, c'est très difficile. Mais est-ce que pour le pire wano yo zondi mandima ndi moko kokango? Nazo senga na mwasi moko be mobali moko azole kamba moment difficile. Tala mwasima. Tala engagement oyo zwaki. Peut-être loba ki makambo yo moko comprena ki angote, alors je suis désolé. Mais ce qu'on comprena ki pour le pur oyo ndime, ondima ki na miso ya pasteur, ondima ki na miso ya sango, ondima ki na mairie. Okoyeba eloko babengi pardon. Okoyeba eloko koyeko leloko babengi tempérance. Okoyeko leloko babengi patience. Nazo senga na mutu moko lelo, peut-être tu passes des moments difficiles. Que tu te poses des questions. Est-ce que mutu openza? Ou bien moi soyo? Azanani, azandoki, ou bien azanini na vi na ngai. Tala sima. Tala engagement zwaki. Pesenga nzambe nde mutakoki kosunga bino. Vous savez, nzambe nde mutaza mukolo mariage. Moi je regrette beaucoup. Comment na bato mingi ozako kimo kene ko se réfugier pembeni ya mutu. Mutakoki ko pesa yo peut-être moi un petit conseil. Mais moto yo akoki ko sunga yo na ba moment où ozo passer peut-être difficulté na kati ya mariage na yo. Ezakara nzambe. Parce que yende moto aza mukolo mariage. Okoko ki me pa bato. Okozo ba opinion tellement différente. Mutamta olobana ndenge na ye. Mais entre-temps, tu exposes ta vie. Na moto alinga ka finga ote ako finga yo. Na moto alinga ka loba n'importe quoi pour na ote ako loba. Parce que tu ouvres la porte à tout le monde. Mais la Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Sagesse ya moi si ezanini. Ce qui tobito développer moi eza tellement na makambo ebele. Ko bâtir ndaku na yo ko exposer ndaku na yo te que tout le monde abeta ka lisolo ndaku na yo, ce n'est pas comme ça. Ole ko kime pa mutu. Mutu ko peso solution te. Mutu ko lobano lelo, mais lobi a ko changer aussi. Mais zonge pas mokeli mariage. Loban nzambe yo nde mto pesa ki nga moto, alors na zonge pas na yo. Nzambe nde mta ko changer moto. Mais quand tu vis dans la distraction, ozo kanisa ke moto ko pesa solution e utake pa moto te, mais solution e utake pa nzambe. Yango mingi tolobaka ke mwasi il faut za la mwasi ya mabondeli, oza la mwasi oyo yebi ko bondela pona libota na yo, mobali na yo pe na bana na yo. Parce que soki soso azo yeba ndenge nini ya ko bomba na mapapu na ya bombi oyo ya ye.
boni yo mwasi oyo za moto okoka ko bomba oya yote. C'est un peu regrettable. Donc un peu koyeba ba engagement tozozwa. Tozwa ngo na loyengete mais ba engagement tozozwa. Toyebe loko nini tozokende konzima. Peut-être sengara toujours aide ya Nzambe. Olozalaka toujours peut-être basé na kolata nini robe nange koza ndenge nini na bima kitoko. Ce n'est pas ça l'importance. Après quand tu rentres dans le mariage, tu vas comprendre que mon robe na wana et que la solution na ba réalité o ya okutate. Mettant au tien Nzambe na centre ya mariage na yo. C'est ça qui est important. Et na déplora ke loko mingi. Vous savez, tant ozaka na ba Congo, to bana komona na église catholique, bato ebele, ezaki avant basala mariage, ba kendaka malongi. C'est très important. Bazo kende malongi, po ba yekolisa bango, libala, engagement, bazo ninga bazwa. Lelo, combien de chrétiens, o ba kendaka malongi? Baza plus basé na décoration, baza plus basé na robe akolata, baza plus basé na salle na indenge nini kozala. Olia azala na nous basé na importance ya engagement ya zo linga kende kozwa yango tozomona ba scandale. Ezo sala malelo, c'est parce que bato bazo comprendre engagement bazo kende kozwa te. Na linga ibisa mwasi moko be mobali moko. Que tu passes des moments difficiles. Ce n'est pas chez les gens que nous devons trouver refuge. Refuge à solo. Et c'est pas Nzambe. Nzambe ne peut pas faire sa solution dans ma campagne. Oyo zoluka. Même mutu. À quoi que ça solelo. Lobika même mutu. Ana kolba. Ah yepe. Ndena lande l'histoire en haut. Na comme mon dirait, yé pas à ma bé, donc moutazo tatoni. Zongi sa makambona y Nzambe. Nzambe nde. Moutaza solution à makambonios. Et prenez aussi les temps. Tant que vous avez beaucoup de temps dans le monde de mariage. Besoin de temps. Il y a qu'à réfléchir étape par étape. Chaque mot aux obimisa na munoko na yo yeba importance nango est-ce que na kokoka avant de s'engager au les ala que s'engager parce que ozaki kana besoin bato ba mona que bali mais en réalité comme ça ozaki non tam sona nous prêter ou be prêter tika makambo nyonso ya yo na maboko Nzambe parce que Nzambe ni mta ko pesa force ya pure wana tango yaka soki balobaka ngo pamba te parce que eyebani ke meilleur ekozala mais pire pe kozala mais tango pire ekoya est-ce que okokoka yango nde batunaka mais tozalaka na rapidité. Oui, je le fais. Mais tant pire yaka. Les amis qui est. Ya batoyo. Bazoye bako bate la oyo bango. Peko tika vina bango. Na maboko Nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Nalingi moi si moko be mobali mo. Nzambe asala yo grâce. Et à travers cette petite message, que vous allez édifier, que vous allez s'agir soyez, n'a pas beaucoup ensemble, mais pas y pas abattre. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Oh mama mama na lobe, mama telema bondela. Tolo nase, mutupe na moi, olemba te mama, telema bondela.